auti kobela asalaki crise biso pe baleki tomoni ke moyen tovanda na ye yate nde tomemaki ye na Saint Joseph toza na matanga bamikolo na biso nde bakoyeba ndenge nini bakopesa biso précision mais pour le moment toza na tovandi na se quoi. Jeudi 3 août 2023 na 8h du matin sangwa kake na matoi ya mama na biso Jeanne Tumbambole na ba oyo bayebaki ye c'est bien na ba oyo bayebaki ete mama Jeanne Tumbambole azalaki bongo mwasi ya artiste munene pe icône ya musique congolaise babengi na kombo ya Papa Lutumba oyo atikaki biso bomonaki ndenge tozalaki sur le terrain kozwa ba image en tout réel et puis lelo tokiti na toza bongo na RDC na ville province ya Kinshasa na commune ya Kalamu quartier Yolo Nord avenue Turumbu 55. Mama atiki biso kombo na ye ezali mama Jeanne Tumbambole. Yango tokite sur le terrain bino mo bomoni image na émission Tala Lelo. Il y a les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain et la chaîne biso Congo France. Tokiti ngai na Christian Loleka pour la kozwa ba image ya bandeko batali partout dans le monde na ndenge téléphone elelaki makasi uli mushe na ebisinga bi botalatala aki pasi makasi parce que choc ya mobali na ye Papa Lutumba et silaki boete na nesilité et mama Jeanne Tumbambole atiki biso lisusu bijou masinga la carte qui gagne bagolela vraiment makasi basé belé na ba Mireille Malela ba Charmante Maswaku charge à Bruxelles ba Violette Dinganga en tout cas na ose la bino image pour comprendre bino mbolanda pe ba impression ya ba ndeko na biso ba otala biso partout dans le monde na Simon Mbongo na Londres na ebike Lionel Mavungu le patron Lionel Mavungu a vraiment pas si vous avez une image en temps réel. Mes condoléances aussi na DT Dani Mafoula et mon réalisateur Christian Touré, DG Didi Dipumba. Tozawana. Merci beaucoup. Malangaye, ah mama, ah mama, vous avez mon bombi, vous avez mon
Keza. Partenaire privé, Mireille Malène. Qu'est-ce que c'est? Mbotement. Bonjour. Les émissions Tala, les Batali Bisso, toujours message à Sangoma. Okoko Bisso, Kombo Nani, puis Ozali Nani, Tomonyo na Matanga. Ah, Azali qui n'a moi. Comment on a Denise? Mes condoléances. Merci. La Batali Bisso partout dans le monde. Tout ce qui est information, qui était au lait, tout interview, surtout ça la analyse. Au Bisso, moi, ma précision. Et les cas qui n'ont pas Jeanne Bolé, Azaki Négni, Azaki à bonne santé, ou bien Azaki. T'as un tour bandela solo bandelité tinité. A outi gobela. A sala qui crise. Bishop balé qui to monique. Moyen to vendre na ya tende to memaki na Saint-Joseph. A kende qui samedi, lelo jeudi. A tiki biso na 8h. Corps Zaka kuna na Saint-Joseph. Ça na Saint-Joseph. Tonzela. Bato a poto. Bana mutu mo ba otinda délégation awa comme ça. Ba longo le bembe kuna ba kecha 51. Ceux qui sont comprendre bien, parfois Koko ça malelo tout comme Koko ça m'appelle. Toyebi na nuté. Toyebi na nuté. Message no ko isa batali no partout dans le monde. OK, maman Jeanne Bolé ibana qui partout dans le monde azalaki bongo moi si star pe icône ya musique congolaise et puis africaine. Message no ko pesa na bato. Message no pesa ka po ba misusu pe ba on dimate ke akufi mais eza ya solo ke akufi. Tozana matanga ba mikolo na biso nde bakoyeba ndenge nini bakopesa biso précision mais pour le moment tozana na tovandi na se quoi. Awa tozawapi. Toana Touroum Yolo Site Touroum 55. Merci beaucoup pour tous les hommes militaires, tout Tikibino. Courage vraiment. On a dit qu'il y a la mission partout dans le monde. Tous les continuer une émission sur le terrain. Tout va être quitté sur le terrain pour que tous les précisions sous toujours. Tous continuer. On a Christian Loleka. Merci beaucoup en train de nous suivre à travers votre émission Talalelo. De tout le toujours. Tous Ali Awana Matanga. Il y a maman la mission Jeanne Mbolé Mtumba. Tous Ali bien artiste et musicien. Il y a Papa Lutumba. C'est-à-dire qu'Azali a battu. Torovato Soane Momke. Mbote Ndego. Mbote Ndego na ngai. Les émissions Tala Lelo, Batali Biso. Yoko Monani pe Ozalaki nani na kati ya orchestre ya Papa Lutumba. Bon, comme on a Pacha chante. Pacha Mona Nazaki. Naza musicien, on a musicien à Papa Simaro. Donc, bateau, Bazaki na Papa Simaro. Oyo, n'attend pas, c'est tout, mais on a souka. Ils allaient wapi. On voyage partout. Ils sont là parmi. Les chanteurs, papa a tombola qui, Azaki. Après ça, il brassard quoi. So, c'est l'un mon aïe, ben, on a tombo yaka. Chaque jour, on a qui donc il prend la soda naïe. Avant tout, comme on a histoire, tous allons aussi que depuis Papa Lutumba Kenda, quelles sont les réalités ils ont la Katia orchestre? Bon, la Katia orchestre, l'air apprécie, manda chante. Ni biso pena to se veut papa pesi manda chante c'est pas la quitté vraiment to bon to ka mais jour na ka papa pena to la sona na sengo peut-être to za ki pena to décider que manda chante o imana ete to beta na ressusciter mais to sana papa lo ba ke comment nga etikala na mokili à partir de bino na sali vina nga rose leta kunanga mais kombo wana on dirait ça ko isa biso kino songa na ki de bino bo sala pe ba bakumba banzemo na bino bosa pe makamura bino parce que bana OK ezali yende lokola za susute alors to wela ngo street de musique ba wela te musala ndi tikana de atikipso na musala ngala tikana musala naye ngala tikana musala tikana musala combien de temps papa Lutumba Simaro OK jazz presque 11 ans 10 ans et demi oui en tout cas 10 ans et demi wana mais papa kapela ngai chaque jour $100 mais papa kabelinga musala voilà que que ala ko gangela nga mingi et puis aza komisa nga mingi donc azaki président azaki ala fanatique ba musicien ba chanteur mais après ça lula nga mingi donc azaki fanatique na nga président azaki fanatique ba musicien mais chanteur parmi alula nga mingi ndengo beti solo
que vous avez quitté pour la main de la chance. Tu vois qui peut que les mains de chante avec Katika qui peut histoire. Mana chante Katika histoire en oui. Katika qui orchestre. Akanda. Bon habitation Akanda. Manquement respect ba instrument ba famille ba holandais bino ba musicien. Oui wana moni soki babi que soki ngaki ngamanda chante dès le départ nga jamais na ko kolbake papa pardon ngai naza pena na moyen te ko balinga o ya ko gérer orchestre na ko bana oya ko na baninga pona accompagner ba kozana bango moi manini ezangi bona mais fallait ndima moto parce que ça soki bana ok on a ezwaki succès succès bon comme on est esclave pour ces bana ok ezali patrimoine ya ba mususu yo en tout cas bana bazana droit retourner ba cacher bazana droit retourner ba au voyage comme il faut pas que aucun pe na mwana moko po ba compte nini bona bo puisque ça bango par monde yezo sali matin bon en tout cas na ebi gérance te mais na ebi ka que soki par exemple orchestre nyo so ya papa Wemba soki bi olbi ke yo tikala nango quand même faut signer contrat que non famille peut faut ça part faut to sango soki yo lingi tikala nango même so tikala na orchestre tingana tikala kana musala merci yo ko tikala orchestre obai comment on Pacha chante Pacha Pacha chante ngani apesa nzembo asuka nzembo na asuka ma prière oya papa Lutumba yo ça que ngani na vendu sana ba mango wana ba John Paul donc nzembo ma prière albai makama bien Yahweh Yahweh Zambe yoka kolela na ngai na losambo na ngai mwana mbaki komba papa na ay maka na nzembo kaka na ye na botama na mboko oyo nga naponaka te o Nzambe o na libota oyo nga naponaka te o Nzambe o na famille oyo nga na botama etona noki etona keto etona kimpala o Yawe ngai oyo nazali koniokama misere Nzambe moko oyo nga na ya mboka ya makambo natinama na mboko oyo bato balinganaka te bato bazali kosambela Nzambe kasi balingi moto oyo Nzambe asala te wapi tina ya losambo Bible na maboko lomingo nyonso na ndako ya Nzambe. Merci beaucoup Tozawa. Votre impression par rapport à la disparition à maman Jeanne Ngolé na uti même na uti studio na tuka journée studio wana toki na quelques musiciens morceau bingi ba on nzela tuko songa do binga na 8 na 9h ba binga na 9h vraiment pas ya ya polo abi abenga sisa babenga mama Jeanne akufi non na si madame non na kena na sidi ko rapona ba programme na imbangu na awa na yolo na ba programme non on a commis apo na mona na ba programme nini asali ni les années avec crise. Quels sont mes meilleurs souvenirs au tikali nango et pas maman Jeanne Tumba Mbole? Un souvenir penda esa ibele puisque asa ma donc tala maman maman na yo souvenir no za na asa maman présente donc tout ça qui na maman na biso do ye ndeka maman za na bana na ndako donc na we na ndako whisky papa na bino whisky na omela na we na ndako papa asa la fête faut bien biso papa fatina biso bokene kuna pa maman na bino asa ya ko ya biso photo ya pour présenter to beta pa na échec donc mon mbongo comme on a eu maman Jeanne Mbole mais biso comme on a trouvé on c'était mon mbongo bozo bengi maman bonbon maman mon mbongo maman Zwane donc ninga za na do matanga o eza lokola eza présent maman présent ko maman présente akufi donc matanga na biso eza ozana poto eza wapi en tout cas maman donc aza maman oyo maman bana na ko ba trotter maman bana tiki biso charmante maswako charge à Bruxelles. Mais vous en passé ma casse. C'est vraiment exalité. Pour enterrement il y a maman Antoinette, maman Cindy Leker, donc dès na zolo babuye bakundi elelo. Mbala moko sango susu ya pasi. Comme on a que faut pas regarder ça mako, s'il vous plaît. Vous comprenez que ça matanga wa réalité ya ambiance botende. Mbote, cher journaliste. En tout cas, yo kombo nani? Je réponds au nom de Roland Machine, Roland Tempo. Bayebi bango moko. Roland Tempo. Yo po yo osaki ko beta drum
Donc ngai pena dormir titulaire na bana ok. Si équipe on est qui n'a pas to biso to remplacer ki bango. Si lelo vraiment malgré tout ba makambo on sala ka nditi mo marque. Ngani na sa équipe na wana pilier quoi. Si papa Lutumba tiki na tempo yo ndenge dadi pef atikala ki ndenge papa Wemba tika ki dadi pef na tempo. Ndenge dadi pef. Mais dadi pef batika ke pa Wemba ninga pe via tiki papa Lutumba tika ngai quoi na bana ok. Ouais. Tout ça là. Na éviter votre impression par rapport à la disparition ya maman Nabiso Mbole. Bon, impression à part disparition maman. Donc ça n'a pas passé. Nazaki nanga rolala. Donc on tolo mukakala mingi te na ka téléphone sonné. Abenga hotel maman. Carré maman ko da kufi, ba bilo mo bongo. On ça n'a bien te ça n'a pas passé na bitana ko ya sur le terrain amoro na mo on tana misu. Ya mpe na ko ya ki na kutani pe na bino ya ngo na frère. Ma meilleur souvenir aux alango na otika ni nango pona maman Mbole. La meilleure souvenir pour la maman est belé. La meilleure souvenir est belé au maman sala pour la biso. Chaque jeudi les tournois beta concert pas na le pango et bando yinda quoi. Donc la souvenir est belé moi écoute le exact vraiment. Tant que maman est bana maman la biso quoi. La souvenir est belé. Merci beaucoup. Nzemo maman Mbole. OK, pas de problème. Vous comprenez que l'artiste va immortaliser maman présidente na bango atiki biso. Masu ekonana no seba ebeti Masu ekonana bolingo pe nani Masu ebungi yo na kati ya londende Bolingo pe ebungi yo na kati ya londende Ngai na libongo na leli yo Mbole o jane yege Lelo na kanisi ya mingi janine Na se ya kwistio na bandine kolota Yo nalisi moto nalipeka na ngai Olobeli ngai niloba na mwali kukuma o Izanyo noto ya kwitoro Mawa mingo mombongo Chane Mbole o Adi que ton âme repose en paix. Lelo na kanisa mingi Janine Tu as émotion quoi. Nanga mo sali na chair de poule sali ma passe makasi. On a comprendre que comprendre que bana baleli maman na bango pe maman présidente na loyembo mena ebiki yo sa sous plaisir makasi ko continuer ngo lisusu. Masu ememelinga bolingo nzambe o na benga nani lole mweme sana komo ya mole o lole mweme sana mombongo ya mole o mato ya mesana di sanero na lili na posia la mulero twani mole yeah foto tikelanga na libongo na kati ya motema ekomane lili na mona kanzela nyonso na kokende na belela na mosika lili ebungi disanero na weo disanero adieu disanero noto ya kwitoro mawa mingo janimole momongo eloko bolingo ezanga misoro moto yo kolinga akolinga yo te oyo koboya akolinga yo mingi oyo kokima akolanda yo mingi etumbu oya bampasi ya la munoko tokomonaka o mama minalewa o mama jane nakoa o yeah adieu Jane Mbole yeah mama Jane kede malamu adieu yeah. Merci beaucoup. Pour comprendre que artiste Aleli Baleli maman na bango na loyembo mes condoléances maman Jane Mbole wana bomoni o ba musicien ba uti ko yemba azo confirmer bien que ba musicien bazali vraiment baza vraiment ba pilier topé bayo ba simba qui vraiment orchestre ya papa Lutumba Simaro Masia sana Christian Touré potika pe bande espace sima ba hôtel so partout le monde wana ba uti ko immortaliser ko sala ba voko topé ko yemba banzembo o yembo ko papa Lutumba yembela ki mwasi na ye. Merci beaucoup na ba hôtel biso partout dans le monde. Lionel Mavungu, Jimmy Bilele, Pito Mavungu, Pite Mavungu
na Paris, merci beaucoup na yo, merci beaucoup na batutu batali biso Bijou Masinga et pourquoi pas na Bibiche Bo Tala Tala, merci beaucoup na yo, merci beaucoup na batali biso partout dans le monde. Donc na biki tout ça na passe, merci.